Mbote mbote batata ba mama bandeko ba oya biso ba oyo balingaka sous les baobab ba oyo bandima ba yoka ba conseil ya sous les baobab ba vraiment ba mbote esika bizubino ceux qui ont l'émission oyo na butu ba bonsoir ceux qui na pokwa et pardon ceux qui na tongo ba bonjour vraiment nzambe a mona bino lo sako na ba chef coutumier na biso yenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo vraiment boboto bondeko na bandeko na biso ya katoliko nzambe alola mona bino ba oya biso ba pasteur ba shalom bisika biso bizwi bino bandeko na biso ya kokamwa ya minene esili kokwea lisusu na kati ya communauté bino moko boyebi ke tango likambo yaka biso tozangisaka te na sous les baobab toyaka toujours wana koya kolamisa ba conscience boyebi ke ndeko na biso mobali etamboli na ba réseaux sociaux bandeko na biso pe bele balobeli yango tina kolakisa ba photo ezali te mais ndeko na biso ya mobali bomoni asili kokufa na kati ya mboka ya Norvège ezali ba mboka oyo bino boyebi ya Scandinavie toza na Danemark Suède na Norvège ba mama batata bandeko ezali pasi lelo ndeko na biso asili kokufa asi akufi na ye conseil tokopesa na ye te mais tokopesa na bandeko na biso mibali oyo batikali na bomoi bayeba komilengela olie toganga tosala nini na ntango oyo totelema tolamusa conscience na biso na kote ya santé na kote ya caractère na biso ya ndenge nini ya kovanda na kati ya bandako na biso na ndenge nini soki likambo ekwei yo mwasi oza sur place eloko nini yo koki kosala pona ko sauver mobali na yo tosala pe bacour oyo ezali ke bacour babenga yango ya first help oyo edaka bato pona likambo ndenge wana ndenge okosala massage ya cœur ndenge nini okoki kosunga mobali na yo ofungola ta ba fenêtre ya chambre mwa mopepe ekota babiloko wana nyonso bandeko na ngai tokoma koyeba yango parce que toza kokola bino moko boyebi ndenge toliaka mingi na kati ya Europe kolia ba viande ebele ba viande moko eza mingi na ba mafuta ezopesa ba cholestérol na kati ya banzoto ezosala pasi na ba santé na biso mais tozali ko négliger ba santé ba mibali ebele bazo préférer ba staffer na bango balata ba mona na penza ke baza dans vie extérieure bazo la kisango mingi ke intérieur na biso eza ya kopola omona mbinga mobali kitoko alati kitoko mais na kati na ye eza ya kopola maladie ekomi kokota mais azali koyeba te tosalaka ba check up bandeko na ngai soki déjà okoma déjà plus de 40 ans ou bien même ba 35 ezomata likolo et puis ozotala poids na yo mobali tango ke ko peser oza déjà na 100 kg oza na 95 kg oza na 110 kg yeba déjà que malgré ozomona eza ba muscle mais yeba ka déjà que moi danger moko ekomi koya il faut lingaka okutana mingi na ba docteur moi malaise moi fatigue moko boye ozomona ngo vraiment que osali na yo eloko te obimi pete omeni eloko a poite mais yo ki fatigue moko eyeli yo telema mona munganga surtout dans ba Norvège wana ba docteur wana bazali partout au fele donc babiloko wana tozo négliger babiloko mike yango ezosala ke ba santé ezala vraiment na kokoso wana nazolobela nanu point de vue santé biso pe ba mama to mesala to sala moi ba gym moko boye ozo au dépenser au somba ba sac à cher ba parfait ba biloko ba kabelo ba biloko bongo ozo longola ta 20 livres na yo ozo futa salle na yo ya gymnastique ozo ke sala moi gym ozo longola moi ba graisse na nzoto moi cœur na yo ezo sala ke ekima ezwa moi rythme mo ya bien le mse bando ke kokoma neti na moi ba fatigue mais biloko wana nyonso oromona ke tozo sala yango te mais tango likambo sikoyo kokweya nde tokomi koganga mama na ngai ye bakweya kiboye bazofilme mobali basali boye bandeko na nga avant ekoma na basituation ya bongo toyeba kozwa solution na basanté na biso eza très important et puis biloko ni tozolia okomona surtout bamama ebele bakolongo awa bake ntina Belgique azokende koso bakufa na ye azoyeba te
okotono kenani na keno kosoma mi kuwa soki ya ba filmer o ba côtelette o soki ba côte o ba nini bande ko biloko ne surtout eza liwandambo okolongwa awa tipo na kesoma ka ba biloko eza na mafuta tango ozolia ngo ozosala gym te ozotalisa makila te ozoyeba te ke santé ezokobeba makila ezokoma mafuta bavene na yo ezokoma bloqué ali okomona pa osali mbala moko crise yango bandeko na ngai tolambuka na santé na biso tozala te na trop tard togangaka mama na ngai mama na ngai avant toganga mama na ngai yebaka deja basignal nini oyo esalaka mpo na santé ezalaka trop de fatigue okoyoka nzoto baboko elembi komona yango bongo te osukoli mai ozomona ka ezokontinue kende komona munganga na yo atala yo tension tension eza élevé po soki tension eza élevé ekataka bavene ya mutu ekosala ke okwei osali lokwa neti okomi na épilepsie ndenge esali ndeko na biso mobali alors ezalaki épilepsie te eza vraiment donc danger alors biso mpe bamama batata na kati ya ndako ezali pamba te soki outi pa baparent bakoli nzambe alobi otikala pa baparent te apesi yo mobali pamba te mpo ozala mosungi na ye yo mpe mwasi bapesi yo mobali mpe bapesi yo mwasi pamba te mpo te bosungana sikoyo tozomona bato ebele bazokanisa libala eza kaka bolingo eza barapport sexuel ou bien ezali soki eloko nini bazoyeba te à part ça babiloko ya mikeba tokomi kotia baksa mingi na bolingo na biloko ya ba 3 minutes ya ba 5 minutes ya mike babiloko oyo ya kosungana oyo eza ke vie mobimba oza kosurveiller mobali na yo parce que mwasi mpo kosurveiller mobali nolobi papa namoni ozwi poids mingi omoye eza te omona docteur batala yo tension batala yo boye mwasi mobali mpo koba mama namoni ozozwaka poids mingi mekana kosala gym mekana kodose me biso te papa alingaka mwasi ya monene nga nalingaka mobali nanga azala mbinga bandeko nanga biloko wana botala tato akufi mbinga mais akei parce que mosusu surpoids donc biloko wana nyonso epesaka pasi vraiment nakozwa te na bino mingi te bino moko bomoni eza sango ya mawa eza sango ya esengo te mpo na banda koshite na ngai boza vraiment na se ya sule baoba bino moko boyebi sule baoba tolekaka yango pamba te mais toza na biso na matanga mwa café na yo mwa ti mwa jus en tout cas esalaka bien nga mpe lelo la danoise na meli na nga tonique ezoleka nango ka na rythme ya tokos vraiment bandeko na ngai eza ndenge wana bandeko na ngai eloko soki nalingi naloba nayebi te makambo ya batelefone oyo bareseau sociaux nazoyeba te na biloko oyo tokoki kofilme te bon na biloko mosusu okoki kofilme ntango mosusu eza bapreuve ngai nalingi nalobela kofilme côté positif na côté négatif bon ndeko na biso mobali balobi ke azalaka na kovanda na Londres iparité abalaka awa nazoyebisa bino bien ezali iparitre parce que nga alobaka ke mobali yango asa akufi na ye nde akufi na vérité oyo biso tozoya kaka kopesa conseil na baoyo batikali vraiment ndenge toyoki lisolo ke avandaka awa azalaka mpe marie soki azalaka marie te mais azalaka na mwasi awa bakabwanaka alongwe na ye nde akei kovanda akei kobala soki akei kobala ou bien soki abalaki te mais azalaki na mwasi mosusu na Londres pardon na Norvège bon bino mpe mibali ntango bozo kochangeaka bapartenaire ntango mosusu nzambe apesaki yo partenaire na yo ya bien mosungi na yo mais olie boyebi ke place nyonso tu koswana ezalaka mais toyeba kobongisa toyeba kolimbisanaka eza nango na ntina te kochangeaka de porte à porte okoya kokoma boye obali na ndoki obien osali adresse moko ya numéro ya chaussure na yo te okomi kuna ebandi kosona makolo okomi kuna ezali monene mpo na yo mais moye ozonga lisusu na esika ozalaki na soni ekozala moye te parce que soki totali mama na biso oyo yake kokufa na Norvège siko toloba neti baavantage oyo ya filmaki yango ngai nakoki kosupose boye soki par exemple mwasi oza na libala tellement mpe libala yango ezalaki
azwaki yango ta mosusu na mwa mbutu ndenge deja autaki na mariage ne mosusu mosusu basemeki babande mpe kolinga ye te mosusu azalaki na problème moko boye abandeki bazalaki nango na mobali ubie bato bayebaki ke baswanaka ubie babundaka ntango amonaki ekweleli mobali na ye ndenge wana parce que biso tomoni ke abandi kofilme me avant wana toyebi makambo elekaki te parce que ezalaka mpe te keka soki obengi ambulance mbala moko bakoya mbangu ekoki kozala mpe kozwa mwa ba 5 minutes parce que video wana tomoni eza nango moins même de 2 minutes ou bien de 1 minute mosusu avant l'air ya abengaki alobi en attendant bango baya na filme nazala na bapreuve na nga ntango mosusu famille na ye kokoloba ke ngai mutu na bambi ye mulangi ou bien parce que nayebi fille mo na Londres mobali ne mpe akoyaka vc ka bongo famille ya mobali balobi ke abambaka ye mulangi ntango mosusu alobi tika nazala na bapreuve na nga parce que toyebi intention ni oyo azalaki nango te na ntango wana mpona afilme mobali akoloba ata mosusu nalakisa na bapreuve famille ekoloba na bamonaki ndeko na bango ndenge akweyaki ndenge nini azalelaki position nyonso azalelaki epuis bato bakoloba mpona nini mobali akwei fale abenda ye abimisa ye libanda ubia asala boye bandeko na ngai soki mobali akwei yo ndenge wana vraiment soki oyebi ke osala bacour wana te oyo first help ya koede en tout cas conseil ezalaka kosimba ye te malamu tika ye soki nde omoni par exemple ke alolemu na ye eza na position mabe bien zolo na ye azokoka kopema te okoki kobongisa de façon ke zolo na ye ese dégage azwa mopepe me okoki kobenda ye te parce que oyebi te ndenge yo ozobendela ye soki makila na motu na ye ezokende na sens nini yango wana ezalaka vraiment déconseillé yango wana mpona biso na sous le baoba to vraiment to condamné vraiment mama te ke aponi abendaki ye te asalaki ye boye parce que le mosusu bakoko ya le bakoya kope kotala baempreinte na yo ta mosusu bakuti esa akufaki bakolaka koloba le mosusu ke ofinaki ye kingo ou bien yo moto ofinaki ye biloko wana nyonso en tout cas bosalaka nango attention eza kaka te soki moto akwei meme mwana no akwei kozala nanu brutalité ya kozwa ye na position nyonso tu okozwa ye ya mabe te tala nanu nsima oyeba ndenge ya kozwa position na ye bon sikoyo na ndenge ya mabe oyo eza ke yo anatanda ta mosusu yo ozotala ozozela baambulance ide yeli oke ta mosusu ofilme parce ke olakisa preuve mais bomba yango ntango batuni yo te famille ekondane yo te mutu moko te pourquoi otindela ngo mutu parce que biso bato ya mokili mpe toza mabe mwasi wana kozwake afilme atindeli na mosusu leki na ye ubie atindeli yaya ubie nani o wana su atindeli mutu akozwa ngo wana azwi atiango bango na bareseau sociaux parce que mwasi wana eta azalaki nango ata kutoza motema mabe yango ya kindoki yango na niveau wana okekota na bareseau sociaux lobake bazalaki na conflit lobake ye mutu asalaki nyonso meme ata kutosalaki nyonso ke mobali wana oboma ye est-ce que yo oza sûr ke olingi baélection na justice yo olingi baokota prison bon mpona biso na sous le baba na analyse tomoni il faut ezala tindelaki yango mutu approche na ye alobaki etala mobali niveau na akomaki mutu wana nde azwi yango atia yango na bareseau sociaux bandeko na nga eza vraiment gentil te makambo tozosala eza bien te parce que mutu akoki kozwa yango mpona preuve mais lelo ebaluki na ndenge moko ya mabe yango yo mutu ozoyebake kozofilme sala attention na biloko nini oyo ozofilme biloko oyo boyebi bomonaki précédemment ndenge Michel na Gladys histoire ebalukelaki Michel parce que afilme baye bapiblie yango eza biloko ya boye même ndeko na biso ya mwasi vraiment ata l'état soka moni ye akoloba ke non assistance à personne à danger parce que ntango yo filme ezoyebana te ofilmaki yango quand donc ndenge eza wana bango nde bapolicier parce que so bobengi ambulance police nda yambaka siko bakotala na mosusu na telefone na ye ere nini ya filmaki yango na ere nini ya bengaki ambulance mais soki ya filmaki yango avant babenga ambulance wana mpenza eza crime non assistance à personne à danger mais soki afilmaki yango après akoki koloba ke non ezalaki mpona bapreuve na ye mais eloko eza mabe tu ne peux pas kopublier yango opublier mobali na yo aza na sous-vêtement eza elengi te eza esengo te vraiment bandeko na nga yango wana mpenza inconvénient ya kofilmaka pamba parce que oyebi te telefone na yo ekokwea na maboko ya nani oyebi te nani oyo ozotindela
to pesa confiance na mutu te même mama mwana mama na yo même nani na yo tant que yo zali wana za mobali na yo ezali kamba intime ya bino mibale bomba likambo wana emso eza souvenir na yo na bando tala mobali na ngai tala dernier jour na ya asalaki boye bomba yango pona yo moko pa tango bozaka na chambre bozaka bino mbale bozaka na mutu sentinelle wa yaka kokengela bino te donc totika kozwa biloko kaka réseaux sociaux et comme na ba bêtise mingi surtout pona biso ba congolais tout ça la vraiment attention tout la sa conscience na biso vraiment tozo présenter ba condoléances na biso na famille ezali éprouvé en tout cas nzambalo la asunga bino vraiment apesa bino makasi parce que kokufela mobali ya kitoko boye engaba mobali na fleur d'âge azana na taille belé makambo belé ngaka sala na mokili et suki kaka boye parce que nini les mususu ba check up kaka ya ba santé o ezo sala ke ezo mema biso na ba AVC moko brutal pona o eza vraiment AVC moko brutal donc singana kati ya mutu e katana ki bomonde ka zo saigner wana ezaka ba tension moko donc e komaki déjà ta musu na ba 22 ba 24 vraiment na likolo kuna ezalaka mabe bakasi bandeko na ngai bozala tozalaka na courage et puis tolamuka penza surtout ba papa bokomi okomokoma na ba 45 ans tu likolo kende ko ses examen à prostate ba mama kende ko ses examen cancer ya mabele tolandela ba santé na biso parce que soki nzambe asungi biso to yaneti na ba mikili ya poto awa place vraiment traitement ezali bien soki to moni bato bazo kufa na ba âge oyo ezo sala pasi eza vraiment esengote nzamba lola amona bino bisika biso bozali bo partager vidéo oyo ezali vraiment pona kolamusa conscience na ba oyo batikali pe ya sonam na oyo atiki biso nzamba lola aya ba molimo na ye bino mo boyebi kaka bosabone ebele na chaîne na biso sous les baobas #1 la danoise simple servante na bino mwana suka ba famille banza ba shalom ebele ba respect na ba chef coutumier na bino biso tolingi bino mingi ba love bye bye.